Kotisela, Vimisela, Olivier télévision dans le monde enjambé. Allez, Wagisela, Kotisela, Vimisela. Kozonga baje saki chipoyi na kiltira pays vie. Kozonga na bango za lemo na bisoti. Bisoto longwa kite na collège. OK. Bisoto longwa. Ya muda bila luyeda yege. Misha. Italuvo zikile. Ya matanga mumese. Tosugata na Sambara Golima Zapata, MGTV, Sambara Golima Zapata, Bila Kolikobo, Sambara Golima Zapata, vraiment bon s'abonner, Sambara Golima Zapata, Bila Kolikobo, Sambara Golima Zapata, MGTV, Sambara Golima Zapata, Mami Wanza. Mami Wanza. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous. Bienvenue comme ça dans votre chaîne MJ Télévision Mami Wanza. Voilà votre chaîne où vous aurez toujours pour nous faire formation au temps réel et Longobani. Voilà votre mission autant couleur aujourd'hui est présentée par moi Daniti Manga, votre humble serviteur Balobi. Boromona Daniti Manga lisuna bokadre boy boromitu na Balobi Daniti Manga. Boromema biso zali sou boapi boy Balobi. Tokimika mbangu potope sa bino actualité information parce que groupe la collège des nobles, il y a président Sony Etchombo et Zongi. Ils ont bisiko bazali ko répéter na victoire awa na matonge na avenue Bokuma bisiko to bay to surprendre bango to ya mirabino pe l'un des animateurs au bino boyebe asala bino bien na bapalin. Il s'agit de Plafond Mushindo au tozana na kati ya plateau na biso ya haute en couleur. Je ne serai pas un grand pour commencer cette mission, je dirais merci comme ça derrière ce beau caméra là je vois Olivier Loango, papa na Jérémy et Esther Balobi yende mutazali ko assurer ba image est impeccable boy na kati chaîne na bino. Et je dis aussi merci comme ça à la première dame de Orléans, maman Mami Wanza, la patronne de cette chaîne. Mon côté na kati ya Londres wane, pourquoi pas de dire merci comme ça depuis Orléans. Là je vois maman Bibi Kenge, pourquoi pas maman Mete Kilo Yamboka bandeko nyonso au Bozarana Orléans wana association le femmes du cœur. On est toujours de cœur avec vous, tous appelés de cœur avec maman Mami Wanza o auti ko bungisa ndeko na ye et puis akolela toujours parce que matanga ekokunda ma samedi donc biso peto koza wana pona ka akola kisabino ndenge nini ba sec eza koleka na ndenge ya Kinshasa wa. Merci aussi à vous notre daddy papa Misha motema ya batu ya maman Mami Wanza, la première dame de Orléans. Olivier Loango, si on parle le même langage, totiano pub ya abonnement et puis ozonga au fongo la biso po na koti invité na ngana plateau. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Merci, le retour est déjà sur ce beau plateau. Ils allaient kaka pour vous comprendre. Ndeni basabona moi abonnement na bino ça la Daniti Manga bien parce que y a un monde qui peut ça biso courage, y a rosa sous du bosso na bino, y a servir bino, beau s'abonner, beau soutenir jeunesse na bino et vous allez quelque chose de bien. Plafond Mushindo, bonjour. Ouais, bonjour Daniti Manga. Bonjour la régime Obimba. Apesi mote na maman coordonnatrice à Makamoyo. Maman Mamie
la première dame de Oléa. Ah, mère Nangai. À Motina, vraiment place aux Ali. Plafond en pleine émission. Mais tout nous est à Dani. La réponse est ça à Bissot. Voilà, merci. Parce que Nanaye, ils allaient toujours très bien. Sauf pour comprendre, comme moi, ma quelle est le mouquet parce que le banda répétition, ils allaient parce que collège des nobles, ils sont avec force. Plafond Mouchindo. Tolalika tolamuki collège des nobles. Nini sikoyo et côté libino pour besoin de ça, l'issue idéologie. Merci. Voilà, au moniteur web sana nous bana poto bana ngola bana Brazzaville partout bon la plateforme. Parler na yo mo eza parler na yo moko. Parler na yo moko eza parler na yo moko. Soko zolia olia na obanga te. Mais na parler ba musu so zolia olia na obanga. Ngeti biso na MJTV a parler na yo moko. Voilà. Na mère na biso. C'est ça. Tolali tolamuki te. O mutu o la la te jour o la la. Bonge goyiba ye ba mibi ba kota ba goyiba. Donc mutu na obligé faut la la pour la muka bien, ozala bien. Collège de nobles des orchestres na bino. Juste kufagite mais to pemeki puisque tu avais prouvé. Collège de to perda papa na biso président Soni et Chombo. Tout le monde a yebi yango. Batanga vie sili. Batanga vie sili. Tanio so bino na collège de nobles ndenge vandaki. Ils allaient à Bobano, les la Sony et tout. Ils allaient à la alors, ils allaient président Sony et monter. Pourquoi tu vas comprendre à tes Dani? Ils vont nous expliquer. Voilà. Président Sony a Koufi. Il y a 3 femmes. Il n'y a pas là, logiquement. Il n'y a pas là, voilà. Maman Nessi Feta, qui est ton nom repose en paix, était climatisé. Oh, Bayembaye. Na président Fali. Ayemba. Président Sony na maman Tété. Voilà deuxième bureau. Troisième femme à président Sony Zaï Kadegolo Langoma. Voilà. Azaï le roi d'Assez Nabiso là. Chef ten Nabiso na kata collège non. 3 bassinaï. J'ai accueilli à Kena 3 bassinaï. Voilà. Parce que matanga ndengwa pa na biso. Et que si les pas bapaya, na ba lekinzela. Le biso mo pa na naé. Ya on monné ou meli vraiment plus que fallait to fanga to raisonner ni comme les biso na kata palais. Maintenant, Sikoyo, donc matin, le 7 fois-ci collège de noble et bandi d'activité. C'est ça. Mais au début, les années là, son obinasa moi analyse, na monaki, on est pas aux zonga pe comme ça, manango belé parce que vous comprenez que l'animation pe, il faut que ça là, pemben ka ya bateau, babimisa bino, des arabiens, tout le monde est j'ai ça qui tu peux, bazonge pas ya vient abiso waze quoi, bino pe, collège de noble malgré président Sonia Chombo Zate et bozongi kara. Non. Dani Chimanga, yo c'est ça. Nani akopesa makambo posonye cho mwazate. Nani nde leader nde bozonga. Bozonga ya ba je ça que tu peux la culture pays vie. Kozonga na bango za ndemo na bisoti. Bisoto longwa gite na collège. OK. Bisoto longwa gite. Te to longwa gite franchement on la vérité. Yo yebi so na zoko saloba. Mais yo na kuma mona ona vienzora utala isu ko s'occuper na makambo. Za mona collège des nobles 20 jours après ça sona sombelera 4 yo eba wote. Azamona président Sony batoye bien on jour à l'école à collège des nobles ba sombelera 4 na président Sony koza njo za serna wai ti le contact les normal ayebi que na zongi pa les boulot bandi ayebi yango la lutima disciplinaire ya kanda ona ayebi te bandi ko ya plafond te boulot que na bon boulot na biso nous les soba de disciplinaire la poste moi ba problème donc faut amter amener le roi là mais il faut se moula rappeler boulot pour qu'il est bien bien biso na misa na biso to salo yo il faut ka ko sembola boulot pour tant vous coordonnateur au symbole sembola boulot pour marambo qui est bien Dani Chimanga bato le bazo toka non tous en pleine répétition et lui gars chaîne la monnaie étant et c'est la photo PC voilà MK multi-service le bon quoi qui toko MK multi-service le bon quoi qui toko les arômes Kabika futur patron Marius Makabika Boyebi Maramudani Timangaya Nango. C'est là bombardé peut-être voilà le plafond bouché nous les lots. Est-ce que bato penda ba uzo animation na ndenge penda plafond azali la kakala parce que kozonga boye ba ke Teresa ya boyenda
pour totali koto boy to moni c'est le yo scram auto boaka générique moko ya kafu to moni koto isu Bill Clinton auto boaka générique parce que bango nde baza le ba animateur bino pe bobande ko bunda na bango pour ranger na bino ya ba animation yango wana to banda mona yo to moni je sais que tu peux to moni Bill Clinton to moni c'est le yo na jantamise mesimo siko lelo oyo est-ce que charge oyo pena na Kinshasa obi ko binisi ya Kinshasa na minute eza problème animateur international donc partout na okende na obeta na obwaka kitoko nazapela bakri na est-ce qu'on vanda kit non on va vite okende collège des nobles les 8 ans to bande ko mona oli sous sur scène ka collège des nobles zongi bumba moko y avec Fox Dani Chimanga na ebisuyo mutu alala te jour olala akoleka na miyibi bakokota bakoyiba ye nzoto moto esenga ya repos yango nalalaki mekolala na ngai na travayaka yo yebike na travayaka nazali soko olingi na pouvoir voilà kutu eza obligatoire parce que chaîne oyo MJ TV le roi tobi to honoré lisusu plateforme mushindu na olinga na ozongisa bato bazongazonga na makambo epuis lelo ozongisa bato nangi osala mwele oyo moko boye bato basabone na MJTV. MJTV. Excellence, vice-gouverneur Gérard Jekoko Moulumba, vice-gouverneur de la province de ville de Kinshasa. Gérard Jekoko Moulumba, ville tranquille, qui ça c'est comme propre. Azalagi lobby côté Sifoko. Non, au monde va venir du stade. Voilà. Tout. On aura vice-gouverneur Gérard Jekoko Moulumba. Ma félicitation ya Moana. Il faut pas tout basonga sikoyo. MK multi-service le beau Bankolo, le beau Bagitoko. MK multi-service le beau Bagitoko. Aolanda biso na palais. Na kata MJTV awa. MC, na MK multi-service so va créer linga trop. Sambara golima zapata bina goli koboyo. Sambara golima zapata bina goli kobo. Sambara golima zapata bina goli koboyo. Dani Chimanga voza te. Eza tout ça. Sala ngalinga apelo kenina ngwana. Okinna eza nga bien. Moi ba biloko okotsa biloko mususu obetaka après Sambara. Alubetina mwana mama Alubetina blafo mushindo Alubetina obiloko lenzoto bakoma kotekisa longwa kuna na ozo kutute tout ça c'est quoi kilelo parce que ba biloko oza ko réserver ba tu ba comprendre que plafond mushindo aye c'est que c'est le yo ba kuniatama c'est que ba Bill Clinton ba kuniatama plafond fo ati na biso mère la Mami Wanza Mami Wanza la première dame de Orléans Mami Wanza mère na biso apeso su ba mote mère voilà azape ya okufela lekina ye ba mes condoléances mère nanga mes sincères condoléances vraiment na famille sur Mami Wanza mère na biso topesaka nyonso na Nzambe yende apesaka et puis azana deux matins parce que koko na biso pe o ya petit mère ya ndeko na ye ya mobali ya uti pe suko kufa na koko pasate koko azala mikili siko ndeko na ye ya mobali monka nde to bota makati siko ndeko ne pe ya mobali auti suko kufa donc leki akufi côté ya mère côté lisusu ya koko leki lisusu ya koko non ta choc au mère azana te mère en tout cas ngana websa o mère na Mami Wanza sois courage zala makasi nyonso za mokano Nzambe ya pesaka yepe abotola et puis moi na mère pas un rappeur na ndenge mikili kuna kombo nani nganja beta kutukombo azala États-Unis te bango baza kati ya Orléans na France pour la whatsapp masala mo za États-Unis comme on a Chika ya dans les États-Unis grand rappeur Chika la vanteye mais ils sont appelés donc somme ya Solomon la mère on y a kuto ça featuring naye bravo mushindu nga olingo ke na biso naza ba couleur moko ya sika basri na nga ya sika o nazobwaka nalinga te bato bayiba yango voilà ya mami sokola ngo bien ya mami sokola ngo bien chéri na ngai mama nalela yo osokola ngo bien
Ibishege bae I love you. Osukola ngobie atana kati yetela. Daniti mama yetela. Yetela. Sokola ngobie yetela. Abi sokola ngobie yetela. Ndeza bobo sokola ngobie bieteli. Te mu ndenge zongi to sukola biloko tu. Eteli. Crime susu yango ona obinsela ngo batu. Voilà. Atobota maka mokolo moko te. Motolo moto azana tole na ye. Daniti manga azana moto na ye. Ale bwagisela, kotisela, vimisela. Lele. Ale bwagisela, kotisela, vimisela. Kini no mono mutu la mutu azana étoile na ye. Daniti manga za étoile. Des fois te. Maman mami wanja za étoile. Étoile na ye, bango jaloux pour Daniti manga plein de succès. Asala émission qui toko na plafond. Yango na web sabino mutu na mutu étoile na ye. Atobota maka mokolo moko te. Betuma butumuka kilumbu masive. Daniti manga zana étoile na ye. MJ télévision pesa na. MJ télévision zana moto nzambe. Ale bwagisela, kotisela, vimisela. Y'a plein de choses de que ndali ngala tokende ano boy na santara moi ba bilengi moko boy siko plafond mushindo oyebisa batu basabone na ndenga animation na MJ TV yao ça moi bien MJ TV ona mama mami wanza yoko Sambara Golima Zapata MJ TV yo Sambara Golima Zapata bila kolikobo Sambara Golima Zapata vraiment bo sabone Sambara Golima Zapata bila kolikobo Sambara Golima Zapata MJ TV yo Sambara Golima Zapata mami wanza Mami wanza ya plafond mushindu maman c'est na bien plafond mushindu nganda toke nobo siko ba activité ndenge orchestre zongi boy beaucoup préparer makambo ndenge nini est-ce qu'il faut pour ça les sous sorti moko boye pour na relaxer batu que collège de noble c'est vrai et zongi vraiment avec force ouais Daniti mangaka neto solana na yo voilà tu veux répéter tout d'abord la Matongé. Voilà. Chaque mardi de 9h à 20h, l'avenue Bokuma, numéro 24. Au monde de la place, on est là. Avenue Bokuma, numéro 24, Royaume Bokuma. Tu as Royaume Bokuma. Avenue Bokuma, numéro 24. Chaque mardi, chaque jeudi, de 10h à 20h, tu as. Voilà. Na web sabana kin presque au bazola na bana poto solo ye au moment la répétition collège de Noble avenue de Koumarama Tourné numéro 24 chaque mardi chaque jeudi. Sortie officielle à Bissau les le 28 janvier. Voilà. Le 28 janvier tu vous en perte ton mal ya président Sodi. Président Soni qui est ton homme repose en paix. Voilà. Na cimetière à Nécropole tu nous déposer fleurs pour la pesa sous souvier ba force na ye voilà au sein la PV force lenga kendagi biso zongeli masolo a libérer biso bika lenga zalaka donc nous déposer fleurs le 28 janvier ya moto au sein la pena ba meloman ni susu na ba fan su ba olanda ngai le 28 ils ont la première sortie officielle ya collège Noble après retour na biso nécropole tous à quelque part après quelque part tu as sur ça on a siège nous les gozala Biffé Gozala Kolia, Mela a fait donc les 28 voilà. Les a déjà invités oui, MGTV, Tobendi Sibino avec force. Talara plafond mouchine. Moi na naku. Voilà. Bon MGTV zang les zang la terre. Dali tu m'as zang la terre. Voilà. Donc les 28 Tozana bino assemblée, Tokena bino tikuna tozuba image. Tito sur ça. Nani né Azasco hôtel ou azondisi collège de Noble. Habito bon maete mais bayi bayen l'été. Bon oui bate po aza leki ya président Soni leki ya président Soni nenge boyebi président Soni ndenge pas ali. Voilà. Eric Mbongo, Eric Mosolo na kati ya États-Unis, j'espère que vous avez mbaye. Voilà. Patron na kata Colorado. Voilà. Aza patron na kata Colorado. Eric Mosolo, Eric Mbongo. Le boss.
Eric Mosolo, Eric Mbongo. Et il y a Zubiso Sikoyo, Abimisation mouvement avec force. Donc il y a une équipe, liste à président Sony. Liste à président Sony, petit à président Sony. Donc le président à Tigabiso. Mouto tozana eboyo atomboli affaire Eric Mbongo Eric Mosolo vraiment donc yende sukisa quoi voilà on te salue le boss Eric Mosolo voilà ton sur la plateforme muskin de vraiment tamengité parce que à la répétition il peut le rôle à disciplinaire message nene oyo okoki ko pesa lisusu na batu nyonso oyo babungisa ka collège de noble na mitu et puis na suka na olinga penda moi, l'album est bimi, je pense que ça peut être Koyoka. Moi, ma couleur, ya baninga, na kati émission, et puis, au yé, au vendis, bisoka, indousa, ya collège de nobles, tout si, si, na biso émission. Merci. Information sur Kanaopé Sanabatu, au Balinga collège de nobles, en tout cas, bon, les mabisoté. Boya toza besoin de soutien na bino boya soutenir biso malgré Eric Mbongo aza babi musapi moko longola activité voilà Eric Mbongo azali mais toza pour saper ba soutien ba tubaya ou bayebi collège de noble ngi volora toza déjà na bonne marche tozo kinde kitoko ba répéter le cas bien et voilà donc toza pour ça ou ba tout ba soutenir biso tout ou bayebi te que mouvement bande ba répétition boya soutenir biso na kosenga vraiment mingi na Yanzo Makabika papa na Aaron Makabika, papa na Marius Makabika, venanga Omer Mbenza, na PSOP Bambote Belé, sans oublier petit nanga Ade Bana Salon, place Bakata Anga TV, na PSOP Bambote, MK Multiservice, le beau quoi qui toko, MK Service, le beau quoi qui toko, la PSOP Bambote Belé, autorité morale Jacques Calvin Mwesso, la PSOP Bambote Belé. Mais Yobika les 28 sorties officielles orchestre, Octorozala, na Nécropole, après Nécropole, Netoye en Souksa, na concert, na avenue Bokuma, na Matonge, place Wapi, Torosa, Meloulou, na Biso, ya collège de noble. Voilà. Nalingi mo animation moko boy o ekoki ko ambalé baninga parce que plateforme Mushindu yo zarano na problème na batute. Nalingi mo un peu de Kibel Kenton, un peu de Kiseleo, un peu de Jantamissine Messino, un peu de animateur na biso ya collège de noble yepé na kati après c'est la couleur il y a plateforme Mushindu. Danichi Manga, au début, que en pleine répétition. Kuna bazo benga déjà funa qui nego travailler. Na possibilité ko pesa mote pa ya Jean Ketalov, mon mote Litalov na Suisse, na pesi mote na Mireille Chuba Chubaske moi ça pembe wa benga na ngungi na ndaku. Na possibilité ko pesa mote na ya potu de Yalola, na pesi mote na ya Robin Vemba, ya Matu Idol, les princes mondialais. Moi na Suède le véritable na Londres. Nini Boyeni, autrement dit Sylvie la grâce au Yombo, na Pessimbote na Jean-Marie Belanga, au Wassima Peke na Espagne, il y a Emile Kitete au Wanji Jiken à Paris, il y a Bébé Ilonga na Paris, Viemete Kikadidi na Paris, il y a Venanga Machalongonda na Paris, Plafoye Yopiti na Bino, Botindiga Makambu. Voilà, bon, j'ai décidé. Oui, Sounin, Nazason, on sait, mission na yo. Et mon na talaka yo na présence ya animateur moi azaka na vivre la musique parce que mon thème ya mère na biso papa Micha de Paris père yazaki mwana azaki pena moto ya papa Wemba siko na zaso na mona vena biso Alpatino na mona kayo le roi ye siko na likina ba couleur o kende langwa o se participer papa Micha attention au bandana na Alpatino et ça papa Micha tout comme boy et ça li ba bien mo a retrouver be bakala badiakuba yakula Kilobati di papa, yakula, kilobati di papa. Voilà global patino. Ah global patino. So to sali ya Bill Clinton no lingit. To balo no waka to sabi kuni mato. Kwa sili bakali jabaluna tulonda mushindu. Wota tukazebuni mutangila tulonda biajelu. Nyobigala bipecha kwetu pato beso babyakola tukiziko bwelo bagumbigila
ya kumbigila yepo wane donc wana Bill Clinton olikisto ke sur ana nego Dani Timanga non lingaka ya Jesaki Chipo Jesaki kasi moi Jesaki negi gombo na bolela na kidebe yom fogo voilà ya Jesaki plafond bougie nous la biso na koyeba te sikoyo biscuit des écoliers biscuit moi papa mwana mama lombele yo muda dilanu yega misha italufozikile ya matanga mumeso merci beaucoup ya plafond Nathan opesaki biso nayebi ke makambo ezali la première dame d'Orléans chaîne oyo MJTV ya maman na biso mami Wanza na Orléans mère nanga courage ba me condoléances nayebi ke tokosulula na posana ekopesa contact nanga WhatsApp kutu 3 ans na besoin zwa ngai obeta kaka 00243 koda mboka ya Willy Museni obeti 90 74 39 464 00243 koda mboka ya Willy Museni 90 74 39 464 wana numéro na WhatsApp to sola kitoko en tout cas mère na mami Wanza a mes condoléances à lui sous courage Dani Timanga la Leli merci beaucoup mami Wanza azana tolo na yo Dani Timanga azana moto nzambo allez Bogisela Vimisela Olivier Wanza Bogisela Kotisela Vimisela merci beaucoup le plaisir a été pour moi de recevoir aujourd'hui pour vous Plafond Mushindo Otozaki na yawa tolobaki que tozolola na bino vous avez compris biso ki ba na biso bisika oyo tozaka pe bien accueilli parce que ba musicien nyonso ya Congo bazaka même moral na biso donc tozaka musala et puis tolakisa Bino Bango. Merci à vous, notre mamie, la première dame de Orléans, Maman Mami Wanza, pour cette confiance que tu ne cesses jamais à donner à Dani Timanga. Et puis à cette équipe technique, Tozana Olivier Luango, derrière ces beaux caméras, et puis Tozana Sylvie Bati. Donc Tozana Kaka pour tout servir. Bandekuna Biso na kati ya chaîne. Malgré tout kolela, to pesa kabino pe, o esenge to pesa bino. Dani Timanga, aza ya bino nyonso. Aza mwana na kati ya association les femmes du cœur bisikoyo na kopé s'appelle sous merci na maman Bibi Kenge et pourquoi pas maman Mete kilo ya mboka ba maman nyonso ya association de femmes du cœur je crois leur to ba comme na bino tout na kati ya chaîne na bino to banda pe ko dédicacer bino compte moi Dani Timanga je vous aime beaucoup et je vous dis seulement abonnez-vous massivement parce que vous avez une meilleure façon de soutenir Bicho et puis vos empreintes il y a des commentaires et vous toujours bien. Quant à moi, je vous dis merci et bye bye. MJTV, vitesse Wapi, abonnez-vous.